et le président Caleb. Je pense qu'elle-même est là. Elle va vous parler avec son cœur. Bissopé, la journaliste, est opposé la question Oyo et Zana ordre du jour. Évitons les questions qui n'ont rien à voir avec appel la biso awa. Au Banda théâtre wapi, au Salanine, ça n'a pas d'importance. Restons dans ce qui se passe. Pourquoi est-ce que Maman Élise a quitté la justice pour porter Star Time plainte? Parce qu'il y a une confusion. La plainte a été portée contre la société Star Time par rapport à son image. Si Caleb va récupérer la situation de Nénine, je pense que maman va devoir nous éclairer. C'est bon, non? Je suis clair? Voilà. Pardon? Ah, voilà. Les téléphones mode vibreur pour que nous ne dérangeons pas la matière très sensible. Au moment où comment est-ce que notre star est très émotionnée. Et j'étais que Bissotto posait la question Oyo, et ça d'actualité. Voilà. Donc, côté Oyo et intimider Bissotto. Voilà. Maman, vous avez le droit de dire un petit mot avant qu'on commence. Le micro, je ne sais pas. Pardon. Ingénieur de son propre micro, il n'y en a pas. Ah, voilà, c'est bon. Ça, c'est pour la télé. C'est ça? Vous PC Tawana yo. PC ayo. Lumière PC ayo. Je pense que ça doit être ça. Ça doit être. Non, hier, moi, on a Oui. C'est ça que vous avez dit. Voilà. C'est bon? Vous avez la parole en anglais. Facebook. Oui. On a ça la page. Tu m'as invité. Parce que boye eza maïna makilate soki nzambe te napesi nzambe merci parce que akutanisi nga lisusu na bino et na s'excuser na retard na nga stress elekai makasi donc je ne savais pas nazoyeba te comment koya parce que eza na makambo mosusu oyo nanu emata na motema na nga te nanu makanisi na ngai ekanisa te yango ezosalema kandi balobaka makambo ezosalema ezomonana te me ezosalema me sikoyo namoni yango ke mokili ezalaka nango bacouleur nango en tout cas bolimbisa ngai mpona retard nasepeli na présence na bino kaka ndenge balobaka ma question est Zalabino, réponse est Zalabino. Je suis là pour vous poser vos questions. Je suis là pour répondre. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Je pense que maman s'est exprimée. Maintenant, la place aux journalistes pour des questions. Ça, non, d'abord, exposer problème et puis voilà. Voilà. Je pense que maman. C'est comme ça que c'était convenu. La question, oui, tu n'as pas de journaliste pour et permettre à eux de répondre. Voilà. Vous pouvez résumer la situation. Les journalistes pourront ngai na tourna qui film na ndeko na ngai Caleb parce que on se le dit c'est un bon bakomote na tourna qui film na ndeko na ngai Caleb. Oui, ça va. C'est bon. Non. Ok. Ah, excusez-moi. Na tourna qui film na ndeko na ngai Caleb. Et ezalaki lisolo ya film, ça contrat, il fallait tous signer na film. Et après, tout ce qui contrat na la film na mbalamoko na ola na ndambo parce que lui na mbalamoko to sili solo nanu ya kofuta ngaite
na mikuti na déplier start time et na tuni de konanga Caleb na mikuti na start time ndenge nini et pesa ki moi mbutu par rapport à explication na kutanaki na cordon na ye na kutanaki na ndeko Lewis et simba quitté et après et comme lelo voilà. Na évité ce pour comprendre la paix. Et tu comprendre bien dire parce que aucun habitant moi l'icolo. OK mais tant on a pour expliquer nyonso. Comment dit que ça va être essentiel les alliés que na kutamina start time, na porté start time plainte et le commis qui n'a porté Caleb plainte. OK. Donc c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que les arabes la mort que non c'est Aisha Coco Network. Qu'est-ce que ça y libosto ye ba liste tant bossa ma camarade a contrat à la raté. Bossa la bo signer un contrat ou bosso là qui tente frère na sœur na ou comment. Les solo les amis balé. Les solo les alliés à film ou les alliés à part. Et les solo mususu les alliés à start time. Mais est-ce que question tous les qu'est-ce que ça par rapport au son à la film? À la film. Parce que il faut toujours contraindre ça là. Normalement. Tant que ça qui n'a pas avant tout comme la société là pour ne pas citer les noms. Mais moi je vais citer les noms. OK, c'est pas le problème. Avant comment on a contrat ou un frère na yo. Bosola qui c'était par écrit ou comment? Toi est retourner film. Vous connaissez qui caché ou c'était comment parce que bah toujours quand tu as content on dingue belé. Bon. Normalement. OK. Nabandaki mkolomoko Monsieur Caleb Tukibana abenginga ayosinga que Élise naza na film oya ko tourner na ébissier président nazo préparé plus jamais bola dans mon pays naza vraiment concentré moi na tourner na yo ezati et film yango yo plus jamais bola dans mon pays donc ezavana na ébissier ne wana ebisinga non ah Elise wana ezali solo mususu ezali jonzingite parce que na ebisaki jonzing pena na osala te parce que naza concentré na musala na ngai ya lobi na ngate ezali jonzingite ezali solo ya makasi nalingi na changer monde ya cinéma awa na mboka na biso tokoma lokola na novelas et puis na Hollywood dans la vie wow c'est que ça il bien alors oui ezali solo contrat et tout ok c'est bon. Après, tu as beaucoup de jours de tournage. Aïbisinga, Zalaboye, parce que Zali, la fille du serpent. Donc, on a tiré, on salaboye tout. En tout cas, na bundana ki, na propre forme là, na sala, le président Kaleba Senga Kingai. Na sali, na le président, si il fallait na ia, ou bien il y a na bureau na pour na signer contrat. Tout ce qui coûte bien, petit. Oya kaka na ndako. Tant de komi na ndako pour la papier ya contrat, auto signé. Premier jour, tournage est attaqué. Le tournage quitté, to zongi. Na yé présent, comme tous autres tournées, on peut aussi kaka pour ça la contrat, mais encore. On élise to butana après 2 jours. 2 jours, ok? To bandit tournage. Tournage, président, caméra en moto to banda. Ah, les qui n'a sali confiance, ça non. C'est mon grand frère, c'est mon aîné. Tout ça, on a un problème. N'a sali confiance, tout bandit tournage et bandit, tout ça qui presque 3 semaines dans le tournage. A Ebisingaï, avant aussi ça, tournage. Alors, bien, Élise, nous collons sous le tournage, nous avons aussi ça, pas de souci, et ça, mon problème. Nous avons tournage, aussi tournage na 1h du matin. C'est un salon de ça qui est en train de se tournage na 1h. Habillé qui n'a pas de l'ennemi makasi. 1h déjà. Kende, comme ça, lobby, en tout cas, et mercredi, dernier jour à tournage. Lobby jeudi, en tout cas, toi aussi, ça m'a ramené surtout. Ok, pas de souci. Baketi quand on arrange la voiture. Hélas, tant que jeudi,
Comme dans la Moukaralanga retard, 13h. Nata l'appel manqué, na monité. Nata la message, na monité. Donc comme 17h, 18h, 19h, parce que je vais expliquer pour un contrat. Voilà. 19h, 20h. Oh. Alors, président, on a beaucoup en ligne. Alors, président, parce que si c'est comme beaucoup déjà na bimaraté. Ah! Elle, maintenant on a Paris. S'il vous plaît, la S60. Ah. BM. Merci. Silencieux, s'il vous plaît. Nazana Paris, parce que hier, Azana Domoko, il y a blague. Hein? Oh, la star, mais Nazana Paris, je suis à Paris, je suis avec mes enfants là. Gabi, non, président, tu as sur leur contrat. Oloba qui n'a pas caché au Nalingi. Et puis, ceux qui ont quitté, au Coca-Cola, si vous commis à Paris, et puis je suis à Paris avec mes enfants, est-ce que vous avez que ça sérieux? Et ça, là, il a bien dit. Oh non, la zotinda cordon. Junior. Zotinda cordon, à Olekela. On a vendu 3 jours après, on a malade, sérieusement malade. 3 jours après. Ma belle. Na zela, 3 jours après na beli, tant na coach hôpital, na kangi photo hôpital, na tindeli président Kalonga président Moussalem na obela makasi parce que na zaki peut menacer na film la joie qui hein parce que je rêvais de serpents, de choses comme ça, moi n'attends sur na zola la boue normalement le quoi na zo pour la parasoleil quelque chose comme ça, vraiment les acquis terribles. Mes enfants sont témoins et ils en basent témoins. Tu peux revenir au mieux passé. Ah, revenir YouTube au mieux passé. Vous risquez de faire perdre un fil d'idée. Donc, vous allez bien s'arrêter. Voilà. Oh, mon histoire, moi distraction, na kokunga likamsuso. Oh, ils ont entre la vie ou la mort. Parce que mes enfants sont menacés, moi-même je suis menacé. Alors, vous avez des bisous dans le téléphone d'Abidon. Ils sont vraiment importants. Oh, ils ont importé ça ma cambonga na Oloba. Merci. Na comment tu m'appelles, je ne sais pas. Belle au moins pour moi. Donc, le Dieu témoin, voilà. Nash, Tindali, président Caleb Voice, le président, je suis tellement malade. Est-ce que nous avons signé un contrat là-bas? Parce que Cordon Tissiko va y être. Président Caleb a dit, oh, Zélan a organisé équipe intercession dans Cordon, bah il y a qu'au bon de la peau. Dans la lobby, ok. Dans Zélan Cordon, dans équipe intercession, bah il y a des tirs. Président Caleb Azongi. Donc, il y a un signé qui contracté. Donc, au moni, Nzela, ce soit procédure. Il y a un manque à contrat, le président Caleb. Donc, voilà. Donc, tu signes, Nazela, l'équipe d'intercession. Tant que nous avons que AP Sangaï a d'accord. Donc, c'est parce que c'est déjà Oumeli. Il y a le bien de l'équipe d'intercession. Et gloire à Dieu, nous avons un cas dans le voilà. Omba est en train de réclamer aussi le dessin. Omba. Et puis on se présente. C'est présent. Élise Salou Moussa. La question est à moi minime, même à l'université Bélé, pour avoir deux questions. Mais moi, je suis moi pour moi, parce que je suis venu à 500 $. Pour moi, je suis 500 $. Donc, nous avons 500 $. Pour tout Yoki. Mais il était sur la diminution de l'année. On a eu 500 $. La Cameroun, nous avons dit que nous avons l'autre. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500 $. 500
presque on continue par rapport à la question de Eza oui. Nous sommes au Salaki. Nous avons eu beaucoup de loba. Écoutez, moi, c'est pas cher. Les deux qui nous très bien. Votre intercession, si c'est quoi vous posez, vous allez aider. Moi, je tiens entre parenthèses, est-ce que suivi n'a eu mot personnel? Parce qu'on parle de l'église. Personnellement, spirituellement, n'a eu. Est-ce que vous avez suivi? Pour tout le Mbappé, à tabayer, j'espère que vous êtes chrétien. Est-ce que vous avez suivi? Parce que c'est très important. Pour les autres, tout le monde a excusez la vie de beaucoup. Tout le monde a des bébés, des comédiens. Tout le monde a des bébés dans le monde, il y a comédie. C'est comme ça, c'est donc, vivant, est-ce que ça y est? Deuxième question, et ça par rapport à On a introduction. Ah. Deuxième question, et ça par rapport il y a Nege Toyudoki, Momeli Caleb, contrat na Startel. La mission contrat na il paraît. On a entre parenthèses des solutions dans la information. Contrat de Koufi. Si quoi, relation dans la Caleb. Ah bon, on fait son nom. Nous avons mis relation pour le monde. On a pas fait pour le merci. Ok, merci beaucoup. Pour Kamana, il y a $500. Nazo Bandela qui n'a tika kozwa 100 francs d'abord il y a film. Oh, on a tournage. Ata 100 francs. Ata 100 francs parce que nazo yo kabatwazo lobake. Soki mutase afutaki yo. Afuti yo déjà mbongo ya musala yo salaki. Ata soka memi elongi na yo kote nini. Estali ye ata nazui 10 millions. Etali ngai parce que ngai mutu na sina futaki yo. Onyoso. Bafuti taka ndenge nzamba kila mukili na ye na transport carburant nanga nyonso yanga bapesaka 3000 francs congolais ya régie. 3000 francs nga kuna yebisi junior nga beta mulai nanga pena bozobanga ngo te. 3000 francs congolais. Excusez-moi. La tournée la fille du serpent. Papa Saringa. Donc, bandeko bazolo bake, soki bafuta ki yo déjà caché na yo. Kale bakoki ko mema elongi na esika nyonso alingi. Na informer na bandeko wana. Kale bafuta nga 100 francs te. Première question, mais à la fille pour la spiritualité, naza ko rappeler na bandeko nyonso bavandi awa que l'isolo toujours été allé à 2019. Et ça l'isolo à 2021. Alors maman Omba Potongo, nous avons besoin de contrôle. Lelo et procès sinon la matière que nous sommes venus chercher aux autres. C'est ça. Vraiment, vas-y. Voilà. Donc je pense que nous devons être professionnels. Merci. Voilà. Donc contrat oyo basala ki na start time soki bakokata yango ngai yanga nini na kati parce que ngai na bango na start time toyebanaki te nyanga nini na kati donc quand ne babandaki makambo na bango basilisaka bango mibale nde babandaki donc na kati kuna nga naza te parce que soki olobi mpo na relation kobebisi relation mpo na mbongo eza na bato ebele oyo bazofinga nga na kabila bango bambongo mais bafingi ngai donc n'arrivons pas encore là. Alors pour la relation nzambe nde mokonzi je pense qu'on doit nuancer mungu ndio chef on doit nuancer un petit peu. Maman Elise apportait qui start une crainte. Je pense qu'il faut tout faire là. Pourquoi est-ce que maintenant Caleb est à la récupération? Parce que elle est en justice avec Start Time. Et là, moi, elle a la paix, c'est pour que tu poses la question. Donc, moi, rapide. Bonjour. Tania Mabedi, Neymar Dizamboka, TV. Dans le Tuna, pour le président Caleb, il y a qui poto sur le Kangoyango, expliquer que vous avez mongo, après ça que $1000. Donc, $500, vous solo là qui avec ce que tu as assez. Mais qu'est-ce qui se passe encore? On a toujours quand on a un problème, surtout dans ma talibino, dans ma comédie,
Excusez-moi. Problème na Shalina, nani azana témoin. Nani aza témoin et nani azala kiwana. Na tikala kozala na problème na Shalina te. En aucun cas. Parce que d'abord Shalina, ngana signé un contrat na Shalina te. Na beta lisolo na Shalina te. Na yebi pe mutu nini wa bandaki kozala responsable ya Shalina te. Ngana zalaki actrice. Oyo nazo sala ba publicité ya mbongo. Oyo zokota na compte ya groupe. Ezalaki Elise ya ko jouer, ya ko sala boye na sali esili. Na sikali ko en tout cas na yebi ya moté nazana idée. Oyo azana ba preuve parce que les autres lobby toujours avec de preuves. Voilà. Oyo azana preuve aya nango. Voilà. Alors bien après ça kinga $1000. $1000 ezalaki ya nini? Ya caché ya Star Time, to ya caché ya Musala. Eloko na koloba ezali boye. Moi ça me fait vraiment pitié. Ezo sala ngai mawa makasi. Ezo sala ngai mawa que père des enfants. Le la papa Caleb, ngana yebiye kaza chrétien. Ça me fait trop mal que Moutazo Mibenga Kazali chrétien parce que n'a pas expliquer na bato chrétien c'est être comme Christ. Chrétien o azako linga ko sela ndeko na ye pona ko nuire mbalo na ezali to mata to kitanzamba sa sala mbeko na ye. Wana ezali parenthèse pour na chrétien. Président Caleb Nazo benge président parce que Congo de l'Inga rappelé président, Naza président en naté. Donc Naza na parcours nanga donc voilà. Antika les gopé ça mata 100 francs. Quand on nazo loba 100 francs, na loba 100 francs. Ata 1 franc à pesa naté. Ce qui a zana preuve. Il y a $1000 à payer ça parce que dans le contrat, tu beta qui ngale lisolo contrat, so ka pesa ki nga $1000 ya film, c'est qu'il fallait qu'il contrat ezala. Il fallait qu'il na signé. Parce que tu beta ki ngale lisolo ya nzonzingite. Oto sala naka to sunga naka. Ngana sali na ye film misatu. Et puis na sali yango na linga na nzonzingite. Na kokaka lelo na kei, na za fragile. Na kokaka lelo na tourner lobi na tourner na bela kana kokati. Mais na tourner na e 3 nzonzi. Na 3 nzonzi mbona to beta ki lisolo ya frère na sœur. Na 3 nzonzi. D'abord na ba tournage j'ai dépensé moi-même pour na kolia. Na senga mbongote. Alors o eza lisolo ya la fille du serpent, eza lisolo ya contrat. Alors, comme il y a lobby que, après ça, il y a $1000, c'est que le contrat est là qui signé. Alors, il y a là qui sa contrat, il y a $1000. Nazo juré au nom de mes enfants. Natikala, depuis la Botama, là on a juré na combat banangate. Mais là aujourd'hui, je jure au nom de mes enfants. Caleb a payé 100 francs. Oh. Voilà, les micros vont traverser. Voilà, bonjour. Par ici, par exemple, télévision. Bonjour, Elise Salon, la star. Bonjour, voilà, deux petites questions. Au lobby, au porté Caleb Plainstead, au porté Star Times. Oui. À quel moment, toi et là, on est motivé au porté Star Times Plainstead? C'était quoi est-ce que tu avais vu? Oui, mais maman, on a dit qu'à Caleb, on a Star Times. Deuxième question. Au lieu de jouer film spirituel, tu dis mystique, au moins on a mystique, je vais être un peu curieux de savoir parce que moi, ça va chronique culturelle, n'a pas rappelé à moi, ma comédien et tout. Est-ce que dans ta vie réelle, dans ta vie artistique en fait, c'est le premier film Elise a joué, depuis pendant la carrière on est artistique,
Il y a ma spirituel, il y a nyoka. Non, c'est pas déjà sauté. Voilà. Na joie code 22. Voilà. Code 22, na joie yango. Na ba nyoka. Na ba nyoka. Voilà. Na simba nyoka te. Masimo aza témoin. Rémi aza témoin. Kovodo. Aza wana. Masimo aza te. Na joie code 22. Na bete la bino mali solo muke ya code 22. Nyoka wana ya code 22. Tozaki na prince na salle, na chambre. Na maman la biso. Maman la biso Marie-Hélène Lota. Mutu wana ina nyoka baninga tu bazwaki na nyoka zaki tranquille. Tango ekomi tour na nga. Na joué na nyoka tomboki. Code 22. Nyoka tomboki atoyi. Nyoka toyi. Na simba boya bwana na obeta le parenthèse à code 22. Ouais. Na simba nyoka te présence nanga et traumatiser nyoka. Mami Marie-Hélène alobi na ngame Elise. Batu nyonso ba jouer na nyoka, ba masimo ba simba ba nyoka. Bandeko tout pour ne pas citer beaucoup de noms ici. Ba simba nyoka, ngana simba nyoka te. Tant nyoka zotomboka na telemi liboso nyoka na ebishe ke no zala tranquille. Otomboka pwani. Pourquoi ce boy na joué na yo? Mukolo nyoka lobite mama zala nzala ngabite pourquoi zaka na nzala na tourna na. Marie-Hélène témoin mamolo. Na nenga na tournaki na fille du serpent, mon frère. Oui. Na tikala ko tourner bongo te na nyoka. Na gangela nyoka wana asalonja nyoka nenga asala ba fier. Atikala osala mote. Bako l'archive ya code 22. Nyoka salonja boy. Na osala lokola na zo simba. Ti na silisa ki tournage. Na simba nyoka te. Mais le problème ce n'est pas que simba nyoka. Ce n'est pas ça le problème. Nous sommes actrices. Nous avons joué à lion, nous avons joué à léopard. Ouais. Nous sommes actrices. Ce n'est pas ça le problème. Kuna ezana likamute. Kuna vraiment yangote. Alors, question de retourner que ceux qui n'ont joué à nyoka te, en tout cas, n'a joué à nyoka. Mais modèle on a joué dans la race la fille du serpent. Non, on a joué à Bongote. On a la fille du serpent, mais vous jouez tellement ma casse d'agneau car on a moi, ma côté mystique. Non. Problème est allé. Ouais. Dans le lobby, après avoir joué, après l'équipe Mikolo, na belaki, na zalaki na ba pression, na komi komo na biloko ya mabe. Voilà la fille. Donc, je n'accuse personne par rapport à Nyoka. Naza ko accuser Mouté, naza ko expliquer fait. C'est ça. Donc c'est juste ça. Ouais. Donc voilà. Première question. La question de voilà. base. Non, on a répété question dans Ngaï. Et ça, dossier d'afrachi. Pour dire s'il vous plaît. Tolérance. Voilà. Parce que ceux qui t'ont sangani out, et ça pour la Nyoka. Non, moi j'ai touché côté il y a non, il y a un moment qui la ligne parce que Eza Moutra comprenaka deux fois. C'est ça, moi éclaircissement. Il y a un azoloba, ceux qui les l'ont pressé vandi boyi. Vous avez ma caméra ko sala me boyi pour vendre pour boyi okanga. Ce n'est pas pour la nyoka. Nasimba nyoka na code 22, nasimba nyoka na code 43. Nasimba nyoka donc ça ce n'est pas un problème. Toza pour la contrat na caché. Voilà, la deuxième question. N'a répété à bout cette question. Non. Amélie n'a pas encore répondu. Allô? Voilà. Ma question est celle-ci. Élise a porté Star Times plainte, mais Caleb a eu les réseaux sociaux, alors c'est plainte que Élise a porté plainte. Il y a un baboué. Au tourner film, de et Sili. Et l'autre nini est motivé que nous reporter Star Times plainte pour que et l'on a Star Times et comment Caleb a se lamenté muto yo tourner film. C'est ça ma question. Au Kenya qui Star Times le monde qui n'est pas Star Times le monde qui a ba salinga ba salinga bo comment le dossier voilà. Ngai nazo betela bino na bisolo. La question est,
eloko nini donc question eza base ezali eloko nini emotivaki ngai Voilà. na porter start time. Voilà. Voilà. Ngai nayebaki lisolo ya start time. Ndenge babandaki ndenge basilisaki en tout cas nayebaki yango te. Ngai nayebi kaka contrat nanga oyo tosignaka te depuis nazela ba intercesseur. Ti bayaka na bango pete natikala pe kobenga président Caleb te pona loba na yeke président depuis bato tant kaka namoni ke comme intercession nga naloba makambo susu natikaki nanga nalobi bon nabakisa na ngai yango navanda problème eza te toza bandeko le jour akopense ke nazalaka na mbongo ya contrat ya mwasi moko boye akopesa ngai ya pas de problème navandaki kaka mokolo moko tosere abonné na StarTime bazoyela ngai elongi na nga bayeli ngai elongi na nga donc tolobaki tokoloba na bapreuve na dépliant StarTime. Voilà. Tozobeta lisolo ya StarTime. Donc, Nami Kuti, la fille du serpent, moi, Azana, moi, elongi ya mukie, akata suki, elongi nanga, na flyer, ya StarTime. Les uns ébélés, les uns éminés, ya mikie, tu es juste, na, oui, tout le monde te voit, il n'y a pas de souci. Mon tunion, c'est beaucoup filmer, beaucoup zoomer, il n'y a pas de problème. Mais elles ont allé awa. Donc, voilà. Nami Kuti, na StarTime. Oh, na komi ya ndenge nini? Na komi na StarTime ndenge nini? Na zote kana 52 chaînes d'Afrique na bouquet basique. 52 chaînes d'Afrique. Na kati ya pays d'Afrique, 52 chaînes et 52 pays d'Afrique. Oh, Nami Kuti na kati na bouquet basique. Na vani na bien peut-être c'est ça blague. Na zumu tukananga wa na kela ba shop nyonso. Nathalie namoni Nami Kuti partout. Oh. C'est que le président Caleb ou bien zanani parce que photo oyo yango te mutu na tourner nango. Na tourner na photo oyo photo oyo eza photo nanga ya Facebook na page officielle nanga parce que ngate mutu na géraka page officielle nanga. Ngaite. Ça na mutu agiraka, mutu apubliaka, mutu boye na bonenge za. Na bengi mutu apubliaka, mutu agiraka page officielle na manager na ngai. Tango nga nazo benga manager na nga. Et ce manager ndazo yebisanga beno. Nga kutu nazo kamo. Parce que naza wana manager na nga za na États-Unis. Naza awa na dépliant ya StarTime. Oh, bato bauti nango ba pays d'Afrique. Bazoya kolakisa nga bi yango mutu no oyo. Ali ba filma kindoki. Nga nakanisi kutu sikoyo tala message. Na yeko kuta message ya bisanga me akomeninga mais comment yo ko signer contrat? Na société ya munene sans ko lobana nga tant que manager. Non, c'est impossible. Nga kutu na bengi yo pona expliquer yo pona tanga ki ba message tena za pena kilo na otanga ba message. Na yeko tala nga bi oui, okomela kinga depuis. Et ça les makindenga. Tango nga na moni, ola nanga très bien. Tango na moni bongo, ke naza penza partout. Nalandi eza chaîne na biso ya Congo na linga ngo mingi, edifizanga pe mingi na émission derrière les masques. Biwan na moni ndeko nanga Dauphin Mbulawata na ba émission na nyonso. Nga naza wana ya munene. Na le kabo ya munene nga bi oh. Eza sérieux? Na benga président Caleb. Parce que ça eloko nini motivaki. Na bengi président Caleb. Benga ye ayambanga te. Tango ayambinga te na sale ye message. C'est pas la peine parce que le message là de l'accepter sur après. Voilà. Message en moto, c'est pas aussi normal. Mais comme de près, il faut qu'à tout ça l'amour. Na komelie ayambanga te journée mobimba.
ezalaka mardi. Mardi on azalaki na programme ya batu nanga o bazokoma parce que ezanga te mona okoma film. Na bengi ya mbanga te. Ekomi na 21h. Manager nanga pesinga makanisa lobi non. Kanga photo na flyer oyo, na dépliant oyo. Tindela etuna ye na mikutia wa ndenge nini parce que depuis na bandi ko benga yo depuis tongo na ba 3 numéros na tous les 3 numéros na ye. Depuis baba na bandi ko benga yo zo ya mamati. Na tindi message. Tangu kaka na tindi message na 22h wana. Mbala moko président Kaleba rappelinga. Oh, elle. Ah, eza masolo ka to solo la yo za wapi? Je me présente à nous depuis Kala. Nous sommes finants normal. Nous avons bengo depuis Kala. On répond de nada depuis Tongo. Si ko ozolo beza masolo to solo. Oza wapi kasi oza wapi na yanga bite nga oyebinga ero na za bana te. Lobina Tongo présent Kaleba benga. Oza wapi? Na ebisie tout ça rendez-vous parce que là je de makamusu sa osala. Te ko kuta na présent Kaleba ye na bureau na maka place au bureau na meza la encore. Aïe, na ABC, alors pas quitter, na joie puis amour. Et ces zones. Les zones, c'est bon. Oui, mais c'est la main, s'il te plaît. Na ABC, na lobby et l'autre côté. Na ABC, là, présent, Caleb, na coup d'amis en déguisé. Après, c'est la réponse. Na lobby, est-ce que tu peux go solo là? Parce que contrat n'a pas eu go solo. Au footing, t'as 100 francs. Tu signes pas contrat. Oui, puis ça qui est tous en bas, dû ya minene, pour te ça la biso mi balé, pour te lui transformer biso mi balé comme on a novelas. Mais nazo c'est la contrat papa. Nazo na nous ya liboso te, eza pe na ma message. Nazo na nous ya liboso te. Na mi kucha wa ndenge ni. Et là, le président Kaleba Zolo bananga lobi, ah Élise, le bénéficiaire na on a visibilité. Nami posa répondre nanani. Nami kutia wa ndenge nini. Nani ameminga hapa. Président Kaleba lobi na on kiselele. Président. Mais ils ont excellent ndenge nini nazala ba tournage kuda nazala ba tukuna na OK c'est bon j'arrive na zolo quelque chose ka boy. Parce que azar vraiment na art hein na nzoto ya comédie. Nazo lukilo quelque chose, nazo ya. Navandi ka. Oye fait ça kiss nanga biro hein. Voilà, navandi ka na kicho. Nazo ta la. Abimi. Akili. Deuxième tour, aye goya. Na benga ki yeti. Iye moko. Aye. Oh Élise, na yeli yo contrat. Contrat ngwe linga ba papier moko. Contrat est start time. Est-ce que vous comprenez la vie? Oui. Na eli yo contrat ya start time o ba to signer kina bango Élise ça yango ka $100,000 tala kaka ifuna changer en joana tala mkwana tongo to kene matati ndenge tenga maki tala isa bala moko manager nga côté. Écoute déjà ça y est. Abandi ko solo la bi papa to solo la tank on. Élise a lobby au loba qui ok quelque chose. Est-ce que moi ezali? Oyana nous a quelque chose il y a tournage. Oyo, on peut ça à saler la kio. Et puis tout peut aller solo oyo. A papier aux autres César ndambu je ne pense pas que contrat il y a entreprise mounene le la start time et koki ko sale la yo ba papier ya modèle yé moko. Vraiment. Paragraphe même pas. Il y a lobby. Nasi qu'on a zolo baba bi non. Problème dans les alis simple. Photo yo présent Caleb ezalaka na Facebook nana. Photo oyo nga na tikali ko pesa yo te. Film est tourné ezalaka déjà na affiche nango parce que film est tourné affiche nango yango. Na kanisi presse bino nyonso bozomona. Affiche yango oyo la fille du serpent. Affiche nango yango eza na se ya ba indien oyo. Sikoyo oyo nakutami awa ndenge nini.
Président Caleb a mis mon téléphone. J'étais là avec le respect, parce que je le respecte beaucoup. Même Denis Lazare, je respecte. Et la ligne qui m'a cassé. A joué dans le téléphone, a sololi. A comme il m'a pressé. Ah, Président Caleb, est-ce que vous avez vraiment sérieux? Depuis la valeur du Kotuna, jour où on a yaki, on a vu qu'il y a quelque chose. Ou a quelque chose. Oh, Elise, quand on a eu au contrat, oh, yo, talaka kamana zabo Elise, ah, tayo moko, bisope, baliaka biso bango na kala. Yo peut bénéficier d'un succès. Il y a des fiches partout en Afrique. Manager n'a pas ébiché. Bon, on m'a foutu à la sombre à nini. Et là-bas, au sombre à nini. Donc, à bénéficier d'un succès, et puis attendre la gomme à Kotoboka. Parce que l'image n'a pas des ambons. Et là, le manager n'a pas solo la calèbre bien. Image n'a pas des ambons. Ce que vous avez bénéficié d'un panneau. Mais quand même, dans le panneau, nous avons déjà dans le panneau. Nous avons déjà un écran géant à Mine et la boulevard. Et on a continué à avoir un panneau. Attends, sans fronter. Président Caleb a lobby, les autres distraits et à ça pressé. Ceux qui t'ont dit que ça, l'autre, ça, là, tout ça. Président Caleb, parce que, ils ont eu batté. Les gars pour expliquer, puis ils ont mis des photos et qui, comme déjà, la joie qui la fille du serpent, et le moulin les ala les ana serpent. Donc, moi, il y a un bande à côté, il m'a marqué les actes. Dans la télé, il a eu ses présidents Caleb. Dans le bonimonion, cela qui me déconnait, je ne pensais pas que le ballon m'a marqué. Parce que, oyo, ezali kamususu. Awa nazanga moko, wapi mususu ya ngamoko. Parce que, oyo, moni basangisi, hein? Affiche ya biso ya film, na affiche ya ngamoko, non? Eza pe na ba mususu ya bo omoni oyo nazaka nga moko te so ya ba boye pe ya nga moko eza ya minene ezalaki ebele pe na 52 pays Afrique nazolo ba bien donc nasi ça en ordre alors que Star Time aza entreprise ya munene Elise yo kokamaka alors Elise yo kokamaka mbote moni plio kasala ba black one Elise yo kokamaka mbote yo kokamaka mbote Star Time aza réseau munene aza entreprise ya munene na mboka na biso aza na ba avocat et moi je vais dans la vie non ça c'est compliqué ngabi a commis la porte le président Caleb OK Abeli tournage. Maintenant, on a vendu la vie, mais. Et comme il sait rien. Moi, parenthèse, la zone qui n'a place où on a accepté son contrat parce qu'on a expliqué à quitter. Alors, Star Time est payé à 100 000 $. Et dans le 100 000 $, on a la bande qui a un tournage. Chaque tournage est là qui 10 000 $. Ndenge ya expliqué là. Parce que moi la mona qui tient à côté de papier wana te. Pour la mona qui Star Time quand même et qui copie ça mon tout contrat il y a papier ya moko. Alors bi et puis 100 000 $ et puis pour la tournage, abandi copie ça nga explication avant la silica, avant le batenazo XLR, abandi ko expliquer nga combien abandi qui copie ça 10 000 na ba répétition, na ba tournage. Et puis, ndenge za wana kutu ye ndenge za ba bénéficier kaka ta ba 30 000 parce que nyonso kei na ba régie na ba boye a bénéficier kaka 30 000 d'ailleurs oui ba Brian baza na poto ba faut boye en tout cas nazo ebisabino na kombo ya Nzambe ya Israël na reconnaissance du président Caleb te selon nga na lobi c'est qu'il y a un problème oyo ye aza ko lukilanga le wana ezalaki parenthèse abandaki liboso na explication ya contrat na ye et puis aye kolobake nazo l'excellent na mission ya manager na président Caleb a fungoli porte na appel na matoi na bureau ya muntu quand même na respect ata na zaleki grand frère na ngai ya na ngai liboso ba respecta nga manager na zaleka suka abimi akei batu balobi nini
Il fallait benga batou. Nenga nini basolo la quitter. Naïbi que montre la question, mais il faut expliquer question oyo nuance pour comprendre parce que question mon copé ko kiko kanga déjà. Oui. Ma solo oyo. Batou balobi nini. Parce que na lundi vraiment ma vidéo nuance les qui na YouTube. Na oui, conseiller madame, il faut qu'on la nuance ko zappé le côté même aux les la tala et natala qui na zolé la mais na zotala. Batou bazolo ba il fallait ba solo là. Il fallait benga batou. Pona nini ndengona. Il fallait benga batou. Na bengi Jerry Lewis. Aïe nanga wa. Mon Dieu. Allez vous. Là nous na mutu mo bakoya na totali na bien. Parce que nazo ba lelo na yebisa ki Saint Esprit a gidenga. Na lo ba makambo moko te oyo ko blesser mutu. Mais na kotala nga penande na zabo. Omoni cortège na nga de na zoya. Nyonso aleza yanga. Bako benga nga na nzonzi te. Masimo yebi depuis to bandit musala théâtre nanu na senga tableau te. Même émission, non na senga te journaliste on a senga émission à kotombola maboko. Ce n'est pas que naza ko humilier musala ya mutume na ko kakate nazala kana timide makasi. Nazo mona tamsu na ko senga boye akozape ngai. Na senga kate. Nanu na senga émission te toza biso nyoso presse yango. Ko nazo senga tableau ndenge ni. Donc, na senga teruba. Nazaki ma piyo pozo amboye. Pardon maman. Nazaki wa piyo. Voilà, na bengi na Jerry Lewis. Bengi Jerry Lewis. Na bengi Jerry Lewis. Lewis alobi na ngake. El nazoya. Wana nazala ndako na biso familial na kitambo kuna ndeza ka place na kuta na baninga. Soki bandeko nanga baezala kuna. Tokutani na Lewis kuna. Parce que Lewis pas un décollant malgré le monde est tellement azan décollant. Na solo na Lewis. Gabi. Ah. Pas push parce que on a fait pas push. Quand on a tout pour WhatsApp, ils ont pas push nous. Gabi pas push. Tala likambo yo poza kale basali. Tala pour ne pas zongi là. Bino nyoso yoki. Alors oui pardon. $10,000 à chaque tournage. Dans Zoloba Awa, je n'accuse personne. Mais comme dans le bas qui n'a pas vérité avec le prêtre, Yango Naza Koloba. Quand les Baloba paye internet, c'est l'église. Pour ceux qui ont l'église, parce qu'il n'a pas respecté. Donc, les Sabi, 10 000 quoi par tournage? On a lobby $10,000 par tournage. A expliqué comment tu as fait 30 000 parce qu'il fallait qu'on s'arrange, parce qu'il fallait que Babayen na poto classe na bango et tout, parce que avec ça qu'on peut être le Salobi. Président Kalé. Le Salobi n'a elle. Non, n'a mon garantie en d'appuyer. Gérer le risque. Je suis là pas pour acquiser personne tout, mais dans zone baba fait parce que na yo ke belé na moni e belé. Alors bi n'a bi elle. Téléphone ya pamba. Yo na Anita Mbui osangisi mbongo bosombeli ngai mais moi naza réalisateur caméraman monteur président Kaleb azwaka 10 000 serpent script sperme et puis na mbongo ya garantie elle tala boyebi téléphone oyo nayaka nango note 8 président Kaleb okabela ki Lewis note 8 avant que le poteau après la fille du serpent Lewis maintenant le bao za mosala nzambe kosala makambo na sentiment te jugement ezali Jésus revient bientôt alobi omoni note apesanga ebuka na display ebeba aleli mwana mobali aleli atangisima ya misu voilà aleli mais président Kaleb azozwa 10 000 par tournage azwaki 100 000 ngabi oui comprends tu balakisa biso alobi atikali kaka na 30 mais alobi falaka pesa yo kasata 20 000 ou ata 5 000 falaka bosolola nalebisi Lewis ngai nazoloba te mpo nayeba garantie ya ndako ndenge oza nango te naoloba yeli yango te Lewis ayebi mambo naoloba wana azo place ka azali place eza wana na force alobi ele oyebi situation nanga
nayebi ke place oyo bajournaliste bakokanga ngo makasi parce que moi je parle avec naoloba à cœur ouvert nga nayebisi lewisi bon nga nayebi makambo wana te soki nga nabengelaki awa nabengaki douleur na yo te parce que alelaki nayebaki douleur na yo nabengeli yo douleur te nabengi solola na président Calais parce que yo oza ndeko nanga solola na président Calais aloba na nga ne fils ke nani kasi akomisi photo na nga na Star Time parce que photo yo natikali kopesa yango ye te aloba na nga quand même parce que naza na bato na travaillaka na bango naza na baconseiller juridique nazali malgré naza na succès te mais na préféraka succès à 4 et à libanda parce que succès à libanda moi makasi libanda mais succès à 4 na 4 ya malile ça la rappelle bien kozwa nalingana succès à 4 nalingana succès à libanda te pour vraiment na pe carotte moko boye ya munene babimisi makasa munene libanda mais so bendi yango beya moke na se Yves kozwa oyo eza likolo kama fe ya moke me na se eza ya okuba kozwa oyo nzamba solo naza na besoin koloba awa te naza mpe na besoin koinsulte motu te kozwa oyo esalemi ndenge nini lewis alobi mwana mama parce que lewis aza ka mwana mama na mama Régine Ngabula oyo basije moko ebi mwana mama naotela lokwa na église non c'est bon naye kosolola na lewis nayebi se s'il vous Silence, s'il vous plaît. Tolérance. S'il vous plaît. Ok. Mabeza, président Calais fera la moitié. Au caramté ma boîte, Toyo Kamaka. Allo banaye après Allo banaye la lumière est allée. Allo banaye photo évoluer. Photo ça va direct Allô, tu évolues, tout ça va direct. On évolue. C'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a 4. Voilà. Naebisi ndeko na nga alobi ke nayebi soyo na eloko nabengeli oyo ezali regret ya garantie ya ndako te parce que nayebi déjà ya lisolo tobeta yango mokolo na mokolo nayebi tu mais nabengeli yo sololela ngai na président Calais aexplike nga ne fiske place oyo photo na nga parce que nga napesi ye photo na nga te bozoyoka historique nyonso oyo na explike parce que nayebi bafanatike moto oloba aloba ebele boye ndenge nini normalement fona loba na explike na reexplike aloba ebele yalongba kuna wow c'est bien ça nayebisi ye lobela ngai ye pardon aloba ne fiske place oyo photo na nga ekomi awa ndenge nini lisolo abetelinga na oyo nazomona eyelekisatulinga o sikoyo alobaki na oni donc nazorapele na bandeko baye sika peut-être na télévision soki sa baolanda lisolo nazoloba balobi eloko nini emotivaki nga nakende koporte star emisalisinga ok elle comme eza te nga nakei kosolola na président Calais comme ça yo zela kaka appel na nga dans 2 jours nazobenga yo nazela 2 jours ya président Calais na Lewis bayaki ka ndenge bato intercession bakendaka bayaki te
Navandi, bon, comme tu as fait bien, tu as fait bien, tu as fait bien, WhatsApp, na ye, na tika la lisusu ko tu na ting.